Mbote za promete mabe ke to sangana to sala makamuni ya mabe ya sala ka wana no. Mais mbote ya kozwa. Ce qui se vandi au lali au lamuki après mission awa. Pasteur métamorphose a bengi a lobi anga ya ote en église no dimanche. Ah oui ate. Oyebseni. Obongula mutema te. Oui pasteur warrior. C'est ko bino na kishasa bozo ndima bango nyonso ndenge ni. Ko ndima bango nyonso te. Omoni biso ti to ngaloba. Ouais. Biso ti to za na télévision même to zolanda ba mateya. Okota la pasteur azoteya. Ah oteya. Ah obino o vraiment za musali ya nzambe. Mais musu akoza la zoteya otelebwe. Oyo amela diamba oyo amela diamba. Oyo en tout cas aza. Ovani botepe ba signo diamba. Mais ozomona mutune lobel na ye maloba o biso basala na nzambe to ko lobati. Non mais hier on dira do bimsela biso qu'il est sincère. So tourner mambo fali o yebiso pe mambo fali. O tourner pe a yebiso pe non JB album ko bima boye. Bon, nazo yebate hier aza bien informé. Yo pose bien information là. Bon nga mingi za Bible parce que na oui bimsela album quand. Alors comparer nga na ye eza moi écart moko munene vraiment. Écart munene par rapport à musala oya sala oya ndimi ko sala. Zomon musala ndimi ko sala. So nzambe mutapesi ekomoni sama. So pesa nzambe te ye moko amipesi musala wana ekomoni sama nango. Tant on vandi omoni par exemple une prédication à pasteur Marcelo. De l'autre côté réplique moko il y a bandeko na biso basango. Bisonyo sototali ndengeleki. C'était quoi analyse nayo en tant que serviteur de Dieu, en tant que pasteur? Eloka moko mina lobaka que eloko nyonso o mutazo sala. Kocha sagesse ya nzambe musikate merika mozo sala. De quoi soko za na sagesse ne kamozo sala diable eza difficile pour t'azwa yo. Plusieurs projets de développement sont à l'actif du député national élu de la ville de Bukavu, Didier Okito Lutundula, pour cette année 2020. Proche de ses électeurs, le vice-ministre de l'économie nationale a porté sa contribution dans plusieurs domaines de la vie. Dans le domaine de la santé, alors que le monde fait face à la pandémie à Covid-19, Didier Okito, à travers la fondation DOL, a procédé à la distribution de 15 000 cache-nez aux habitants de la ville de Bukavu pour leur permettre de se protéger contre le coronavirus. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmag vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac. Nanda kuno so ordre zalaka. Na ibite sanso zo tunela. Sanso dans tunela ezali mutoyer l'église. Oui. Pour nous rejoindre place à Rovanda, eza place on a moni kiti eza libre. Mais dans l'église on peut mutoyer ayebi que kiti oyo ata soki papa Patrice aroyate medaresika na e. Ça c'est normal aussi? Oui, c'est normal. Surtout que dans cette église, voilà ba donateur. Service protocolaire ezalaka. Yo kolanda protocole. Protocole on dirait bazara pour notre liboso biso to vanda na basima et d'accord yo bendi kiti non hein mais so ba nous tracer ka ko yati côté yo terre wana wana mona o c'est qui hein wana na radio à quoi makambo zo lobozio po ipana biso le kamona na mona na note nazo ah ba téléspectateur ba la banda ko ba yebiso te mais en tout cas so on a tout ni est-ce que l'église na yo protocole na kitu ali boso ya sima wana ayepa pesa mu de place parce que biso église ezakati libanda ah protocole ezakati na libanda tina kiti ya suka biso to libanda to bivandelaka tala dimanche oyo meka otala bango bien au mona ke bato ba yaka ovanda liboso pembeni no wana soko remarque oyebi ba komona bango est-ce na ko inviter dimanche ya na église dimanche si pourquoi pas comme ça bongo tala ndenge service ezala pas faut kozwa vraiment décision mo que non ngai funa ya nanga parce que wa ordre ezali vraiment côté na komisi nzambe mi pona ba c'est mais bien l'église mususu ba place ezaka ya bato mususu non il y a biso et comme quand même na niveau que mon payaye ce qui place ezate bana kolonda ko ba telemi ba pesi place afandi
Amen. ezala bongo. Qui est mon akolonda ko qui n'est pas mon akolonda pour biso nyonso to yenda kwa nzambe. Oui, sens na lobi ke oye koya sika. Ce qui place sili même mosal na nzam place afandi à côté de ma sur place. Pasteur Escalier. Oui. Parle-nous un peu de ça, vraiment calmement, tu me comprendre. Pasteur Escalier, quel rapport? Oui. Ka place aussi mine yango na gloire à Dieu. Merci. Je crois yebi escalier ezanini pe pasteur azanani. Escalier esungaka po mutu amataba niveau ya ndako yesoti immeuble. Et puis ezaka escalier pambate. Ezape na ascenseur ezali. Escalier soko lingo ke na 5e niveau, même 6e. Escalier ezana ba marche na ngoto mataka. Marche à liboso ebso matela ngai mati. Yami bale, yami satu ti ememi na 8e niveau. Oyo ozomona marche à liboso wana ti mokoli meuble ekokufa. Ekoti kokoma te kuna na 8e niveau. Ekomi kufila ka wana akota na note. Ya matsaka bato. Mais ascenseur soko yebsie tenake na 5e niveau. Oh kota to n'est pas pitoke. Bon matina yeti ozomona différence. Bien le bic ezana ba pasteur muso actuellement bazalo ko la ba escalier. Ye azote ya bino bolando na zote ya bino mekolando nga na sala raté. Ye azola ka bino nzela nza po bomona makama zote ya l'église mususu mais na kuku makama zo sala eza mususu. Donc o ya escalier. Ozomona ya le bic pasteur na bino est-ce que aza ndenge nini? Et puis place mususu na kelo ba tia biso na classe métamorphose. Métamorphose ya nyoka na métamorphose ya chenille et keseni. Alanda nzembo na bien koyoka. C'est-à-dire chenille soki a sali métamorphose a komi papillon a pumbwe libela ki a ozonga susute chenille. Mais nyoka soka a sali métamorphose atikale ka nyoka kaka. Alongoli ka pos. Poso kaka. Ya on a tuni que par hasard moto atambwisa kabino. A sala métamorphose ya nyoka te par hasard. Pour ma kamune omonaka iza. Mais pourquoi tangaka komba mutu ango te? Na nzembo. Te na ngam na imite. Nga eza lite nazo pesa. Amen. Eza lite ya. So yo mutu asiliki soki ezuye. Ah. Mais o tape conseil bat basiliki. Non, nga nazaka na bato ba okumisa nzambe po na lite ya wana parce que ezo sunga bango non na kotika la source nyoka te métamorphose ya nyoka. Malamu papillon ya chenille na koma papillon na pumbwa na kene liboso. Donc bato balingi vi na bango ebonga ba kene liboso bazali. Ne parmi na biso pe na l'église ba nyoka baza ebele. Frère Patrice, oui. Ndenge salaka que to vandi to lali to la mui mokonza mboka président de la République a bengi ba sali na nzambe ba ya ndenge to mona ki on a décembre à prière pour la nation. Ndenge salaka ba konzi ba vandi ba lobi bon to tika mboka na maboko ya nzambe. Yo yeboye o commune sika fo bo sangana o moni ba pasteur métamorphose. Réaction no ezani o kovanda bo sambela na bango to ko bima OK yo sengi bolimbisi na mokonza mboka. Bon, gloire à Dieu. Na sagesse, on zamba pesa kabasali na ye, pe na maturité, parce que bilo komi balo est très important. Na tanto ça lanzame. Sagesse c'est la pe maturité zala. D'abord nazo tala moto a bengingai. Na tala moto a bengingai parce que bango ngate moto na bengi bango. Mais rosunga pe moto na loba non. Boza déjà na kati sika. Lumière na azuyo lokola bango nyonso. Mais na kanisi na façon ya koloba pe ko sambela. Et quoi différence c'est que vous allez na ba escroc na bato lokuta. Ye moko abengi bino lokola motema ne ezali ke basali na nzambe nde nazo yamba. Sima nango eza na ba bilembo. O nzambe otikala kolakisa ye. Que parmi bato bengaki eza na bato boye boye ko benga bango lisusu te ba oyo benga bango. Je crois na ko cha mobulu te ke benga na bango non. Na koya ko bebisa manifestation ya mokonzi po lobi mokonzi mutabengi. Eza manifestation. Sokuta na pasteur métamorphose au pesa mbote. Mbote pexamité même na banda. C'est simple, au pesa mbote. Mais mbote faut pesa na moto nyonso. Na opesa ye. OK. Mbote za promete mabe ke to sangana ne to sala makamuni ya mabe ya salaka wana no. Mais mbote ya kozwa. So ki sko vandi olali olamuki après mission awa. Pasteur métamorphose a benga lobi anga ya ote en église no dimanche. Aroya te. Oyepseni. Obongola mutema te.
Te, to mekanan. Ah, te. Oye, c'est pas bongo. D'abord, il y a un pasteur métamorphose, il y a un pagan, il y a un hôtel qui est dans l'église. Mais déjà dans le titre, on appelle pasteur. Oui, frère papi. À terre, on est une église. Oyebi, combat qui pasteur, ce que c'est, on look, et comme tu look pour la bataille de ah, ça dit marque mon koboui. Oyebi qui oppose au colo bakeno, banda le loko, ben sur papi mboma, te ben pasteur papi mboma. Et ça combo besoin. Même pour ndima, pour nazana pose, na ben ondima. Frère le pasteur papi, ondima. Donc, bino besoin combo qui pasteur net que, et ça marque mon déposé, outil lola pour na mutu, non? Yes, que tu as le bic mokola sur les années où suba pasteur ou sur wanga na bango. C'est quoi bien que ça besoin d'ima bango ne sont dégagés. Quand d'ima bango ne se fait. Au moins biso, tito naloba. Oui. Biso tito za na télévision même to zolanda ba mateya. Au côté là pour pasteur azoteya. Ah oteya. Ah obino ou vraiment za musali ya nzambe. Mais muso à cause de la zoteya otelebwe. Oya mela diamba oyo, amela diamba. Oyo oh, en tout cas, Aza. On va nous botter un signe à diamba. Mais aux hommes, on a montré le belnaye, maloba, au biso basal nanzam toko lobate. Ya zo bimisa on a pété nyonso, pideur ezate. Mais non, biso, toko za li kamna monyo na mabe mena ko luka, méthode moko ya sagesse ya nzambe pona biso yango. Aux hommes, mais biso to lobako la moto nga meli masangata. Mais moto ba bon akolo ba pege, aolo ba po aza hypocrite. Oui, hypocrisie. Oyebi, na oyebi so exemple moko. Obi biso to loba ke confession. Même atoza musala nzambe. Confession na yo ya mabe o sala. Oya ko sala ngo na télévision te. Oko bandango na ndako. Soko za na mwasi na yo, oyebi se ke sherinde na za na uto yiba. Na uto bima libanda. Bobondeli alimbisi yo. Kepe na église na yo. Bandimi. Tala makambo na salaki lobi na zalaki na boîte na ceux qui na mavalé ceux qui wapi na zalaki na wapi mavalé zala wapi na zalaki kuna mavalé zani oh bo yo do lo bandonga eloko yebi côté za te ezanda kwa mutu ça me fait du bien pardon bokomba ba utele wapi eyeka bon Saint Esprit kana muna eloko mo eleka na télévision nini na télévision eleka na monaka président qui ndaki kuna na mavalé ko inaugurer mai moko boyi mai ezaki zamba tout ba be mavalé c'est bien ni les gars kuno e mambo les gars na mavalé bon batu bakenda kuna kusakana so ikosa voilà c'est ça okay. C'est à dire le week-end na kendeki kuna na sali boye alors église ba kolimbisa yo ba koti yo prière ata ya 5 mois au terre sous te ba ancien ba comment zo place ti mokolo prière no ekosila ba télévision soso bandi koteya mais okika na télévision chaque fois yo moko na yibaki na escrokaki na tolingaki bana basi siko kuna na télévision moto kotso prière za premier ministre ou bien nano zo yebisa kuna DG ya chaîne wana kotso prière parce que moto ko sala le sumu na soko faut kota prière donc en fait na penda banque te au moins jusque là na ba demando ba mo na toujours kende mais ba tuluka tout panza matière ngo toujours gérer non sengwelo moko to souffler na senga mwanzembo moko to souffler e ba tsanze mona ngano to yokana na tika la banque to na sala service au banque sala e banque musana ngo oui ko bomba oui so lingi na tika la banque na continuer ga bomba oyo e kominga awa men nous avons passé un total yebo moni pendaka o mela diamba. Mais na otala bwena mission yeba moyibi te so ota moto aza moyibi oyeba hein parce que 4 na groupe ya basala nze ba miyibi ba koti ebele ba désordre ba koti ebele hein comment pasteur ezali kamo même yo ko bota pe mona lo pc comme pasteur ba bonobeka pasteur Oui pasteur warrior pasteur. On va souffler la musique, fidèles téléspectateurs. On se retrouve tout à l'heure pour la suite de cette émission B1 Music. Pasteur Escalier. C'est Beno Komina Ngoyo. Et Zanini. Félicitations. C'est Ben. Ouais. Ngwasumawana. Ah. Louange. Louange. Nous vivre. Dans la région, on a tout le monde debout. Si on me demande si on a un drôme, on dirait que non. Non. Drôme on a autre.
Allez, bonjour et bon dimanche. Il y a tellement de messages. Merci à Robert Kinsiona, Sonia Ndinga. Un grand merci à tonton bel ami Rodriguez Diwa. Le mystérieux qui nous suit, bonjour et bon dimanche à toi. Un grand merci, restez branchés dans cette émission. Balifiche, Patrick Abouika, et tout à l'heure, vous qui êtes du côté de l'Humété, prenez rendez-vous avec nous. Nous allons tous nous retrouver. Première rue, chez Philippe Efekele, chez Maître. C'est tout à l'heure. Merci à Richard Chitea, Tichou Mangouta, Yves Mouyège. Bonjour et bon dimanche à toi, mon ami. Clin d'œil spécial à toi. Merci à tous ceux qui nous suivent du côté de Ituri. Il y a tellement de frères et sœurs à Ituri qui te saluent. Merci beaucoup. Et Goyolope un jour au Kansabango, un concert de ce côté-là. Oui, ils ont vraiment envisagé. Ça fait longtemps. Malheureusement, ma Covid-19 est bloqué. Je crois que voilà, allez, King Makiadi, bonjour et bon dimanche à Willy Moucheni qui nous suit depuis Paris. Un grand merci aussi comme ça, comme Moussampa. Eddie et Niki, de cœur avec vous. Et merci à Teski Mayoko, Papi et Kama, Boni Moussenge et tout le monde. Alors, je reviens. Je l'ai dit tout à l'heure, fallait tout, mais Kaomi Kitsamwandambo. Cette question, ça sera vraiment sans polémique, je le rappelle. C'est une question que je m'aimerais que vous me répondiez vraiment la volonté. Ce qu'au monde a cœur, on a besoin qu'on en parle, oui. Ce qu'au monde a peu, qu'on a mal placé pour faire un commentaire, mais pour moi, ça serait quand même important pour nos téléspectateurs avoir un peu votre vision, votre façon de voir les choses. On va un peu entrer dans un monde, il y a réseaux sociaux. Je vous l'ai dit déjà, mais c'est sans polémique, et je le répète, c'est sans prétention. Mais il y a quand même des son de cloche. Tous les habitants sont au Congo, tous les Mokili, tout le monde est Oezoleka. Quand on va dire, par exemple, une prédication à pasteur Marcelo, de l'autre côté, réplique Moko, il y a Bandekonabiso Basango, Bisonyo Sototali, Ndengeleki. C'était quoi analyse Nayo en tant que serviteur de Dieu, en tant que pasteur? S'il faudra placer un mot, ça serait quoi? Merci, frère Papi. Présentement, on a un peu mal placé. Pour nous répondre clairement. Maintenant, on a ébi avec beaucoup de considérations. On a un basal en Zambé nyonso. Surtout basal en Zambé na bosolo. Tant musal en Zambé bimisi pensée na ya azotea. Ngana zate azana nzambe na ye. Je crois il faut ko kota katikati na likanisi ya source inspiration na ye. Koyeba nini ye la ki ye po aloba. Mais eloka moko mina lobaka ke eloko nyonso o mutazo sala ko tia sagesse ya nzambe musikate merika mozo sala. Surtout sagesse ya nzambe. Oyebi sagesse c'est ça na définissaka kango que la sagesse c'est l'art de savoir des bonnes choses à faire et puis le faire. Koyeba makambu ya bien oyo okoyi ko sala koyeba pa mateme après au sali yango. Je crois que ce que na sagesse ne kamozo sala diable est difficile pour t'azoyo. Conseil to proposition eza yango na ke eloko no moto sala chami sagesse pene na yo ko chango musikate eza eloko mususu eza ipo sala na poko mi osali na tongo eza ko na tongo mama lambeli bunu bafufu minene na ko lamuka ka boye malobo ya kolia bolia biente pona kwiti ya pongi mais so lambi yango na poko mama bakisa au monde je peux comprendre comme nazoloba. Voilà, bien pensé. Mais ça va. Non, n'alobaki bien que question oh exacte que non tout nos question tout tika la sur yango. On de l'équipe première page. La réaction par rapport il y a réaction, prédication ou encore ce qui est arrivé au pasteur Ngoyi Mulunda. Bon, merci pour passer Ngoyi Mulunda nzama pambula place azali sur Azolanda. Nazui penza tante ya kolanda makambo ya teaki. Nazui na note na senga pe bande boba memelanga ina tanginke.
nazina no tante ndia na lobi ke ata na tangi me fona yeba likanisi ya mutu ezalaki nini omoni liteya esengaka te ke parce que oyebi kosimba ba bible ezaka te ke po aussi ça une école pastorale mais ezali inspiration ya nzambe pe na sagesse na souligner bien biloko wana la sagesse de Dieu na cause la message pour na yo ezala ya solo ezala lokuta mais na ça l'attention sagesse en nzambe sala donc vraiment j'ai beaucoup de considération beaucoup de respect pour na ba éminent serviteur nous solobi basango passer Marcelo passer Daniel Ngoyi Mulunda place bazali ngana bikaka que nzamba tika ba oya yete même bazana kata ba confusion bango na bango nzamba kotika bango te surtout ceux qui ba cause na bango eza pour na gloire ya nzamba nzamba kokota po ete acha kimia na makamnyoso amen. Pasteur Denis Lessi na yorite il y a Denis Pasteur Denis Lessi. On est en train de voir aussi comment il arrive à nous faire voir paix que Moussala Nanzambe, ba pasteur hypocrisie et l'équi. En tout cas, ba jour Oyo, sur les nets, il est beaucoup plus présent. Une réaction? Ezaka kande na utoloba koloba que mutakoloba nae. Mais il faut vérifier que makambo mso azoloba et ko approcher ye pour na kutuna ye que likambo zoloba eza bongo te wana eza aspect ya liboso mutu mususu pe akozala eza style na komi na yango style ndeni style eza lokola bon na loba ni eza marque na ye ya komi na yango po mala mususu bacha ekape ekozala bongo otoyebisa likambo ya bastar awa ke mutu nyonso alinga koma star mikolo eza bongo non mais hier on dira obimsela biso qu'il est sincère so tunie makambo afali oyebiso mpe makambo afali otunie mpe ayebiso mpe non jibe album ekobima boye bon nazoyeba te ye aza bien informé yo mpozoka bainformation wana bon nga mingi eza bible parce que na oui Robin ça album quand ate na to mekaka po wana ndeko na yo peut-être wana koyeba ntange ndeko po ya place na loba na ese boyeke oui omoni question opposé on a ndenge polémique non mais na ko peso pe réponse mais si on a pesi réponse eza po aza ndeko na nga toza na ye ozomona mais par rapport au ngo comparer bala mosusu na Denis Lessi tout ainsi de suite ye eza na façon azo répondre parfois aza manager na bango ba mosusu aza mutu na bango okay bon bango nyonso aza na pona biki azo tanga bakombo mbala mosusu mais moi je peux répondre parfois po aza ndeko na nga toza na ye na komona aza no aza na studio aza boy wana mwina wanga nango eza te ça peut arriver bien que na yebina no date wana te makambo zolo bana bien te alors ko comparer nga na ye eza moi écart moko munene vraiment écart munene par rapport à musala oya sala oya ndimi kusala zomon musala ndimi kusala so nzambe mutapesi ekomonisa so ipeza nzambe te ye moko amipesi musala wana ekomonisa manango ngana lingi tunanga makambo eza biblique soko tangi pasteur tunanga makambo ya bible oya salaka mais soki un pasteur azana makambo ya bible azo sala te nako kipeli kamona parce que ye mutayebi débit nango na babutisa voilà. C'était juste un éclaircissement, on va pas rester dans ça. Alors, on revient maintenant dans ce qu'on disait tout à l'heure. Frère Patrice, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a de l'amour sincère, réel entre vous, serviteurs de Dieu congolais, je précise, hein? Est-ce qu'il y a de l'amour sincère? L'amour sincère, franchement, nakolobango, oui. Mais nakoko tamuke aspect ozolobawana, koyipso ke kobo sanate, que Satana, aza ennemi ya nzambe te, mais aza ennemi ya biso bana na nzambe. Satan koko tape place papi mboma bazoka na bien na Patrice pour akoti Samuel loka mabe. Ndengo yoka ke vrai dollar ezali faux ekimate eza pe na kati. Mais
tokoki koloba te ke dollar nyonso baby dollar ya bien ezali donc amour sincère oyo bible ezoloba ezali na kati na basala nzambe mais banvoye pe ya diable bazangaka te po te baya kotalisa image lokola ki amour sincère ezali te voilà c'est ça place aux awana on t'a pu conseiller dans bato so balinga roté basali na nzambe oui na yemba ngona nzembo que nazaka na souci te pona mutu alobi ke Patrice je ne t'aime pas aza libre eza choix na ye eza na mokolo pe akochanger ya vivre no Patrice na komolinga yo mais nazaka na considération mingi na mutu oyo alobi Patrice je t'aime kozwa place na motema mutu eza facilité donc comme occuper na makambo oyo eza intéressé ngai te nazwaka pe na temps nango te. Amen. Lentement, monsieur, on va vers la fin. Alors, cette étape, je voudrais qu'on change un peu de cap. Hein? Je ne vais pas rester là. Est-ce que ça peut t'arriver penser aussi à faire la politique un jour et que Nengo Vandi Boye, mon continent Mbok avait été utilisé comme son conseiller? Est-ce que le frère Patrice est prêt à rendre service? C'est peut-être la dernière partie, il y a question de mon lobby que mon conseiller CPLOS à la conseiller. Faire la politique, non. Mon salaire, c'est plus que la politique. C'est plus que la politique. Parce que tu as raté un solona côté à bango. Mais ça passe un politique il y a vraiment bandoté bon sala nzambe. Mais biso na kat na bonzambe bazo reconnaître que biso papa na bango. C'est pourquoi un homme de Dieu, même des tozali, au cause de la rancune na un politicien. Non. Eza bien te parce que bango bazalo ko la bana na biso bazalo ko la batata bakambi basali na nzambe donc kolobakina que ça la politique en tout cas côté ka bible pour non faut Patrice pour voter inani na candidat présidentiel est-ce que na mboka batikala ko permettre que mutu nyonso oya vota aleka na tele aloba mutu na vota to lobite ko leki to tu na biso so ko boyo tiki da la boy ba okanga na boy laga wado bebsi mobeko ba kanga ngai pour la ligue na yeba ka yo vota kinani mais parce que one is a confidence oui vote eza yo moko na mutu na yo okoloba na miso abatu te vous ama mingi zo bomba problème eza de to sepela na mokonzi oya bimi na kati ya mboka o vota ki to vota ki ete mais sepela na ye parce que nzamba tie na kati ya mboka c'est une équipe ni à sport. Ah? Yo qui n'ont bien. Mais l'équipe Union, c'est tout ça va gagner. Oh. Donc Cameroun peut soutenir nos bangos. Oh. Mais va gagner. Est-ce que le Burkina Faso peut pas là? Non? Est-ce que yo so soutenir l'échec? Yo besoin soutenir l'échec même na makambo belé na mboka moto asali musala sali bien après bokomika ko soutenir l'échec. Non. Nzamba lingi échec te. Ça va lire réussite yango bande soutenir Cameroun yango na bato bazolanda biso sala musala no bien soki we échoué to kondimo te oui matambi oui bien oh yamba OK moi na biso na non c'est bien mon commission na kaka passa Nathalie akwinga abukanité Seigneur c'est vrai que c'est le fair play doit exister surtout entre nous. Alors j'aimerais cette fois-ci donner l'occasion la bande de Gogno sur Balandi Bisso. Qu'est-ce qu'on peut retenir de votre passage dans cette émission moi je le dirai aujourd'hui, de cette bénédiction que j'ai eue. Merci pour ça. Mais maintenant, l'album, comment trouver, qu'est-ce qu'il faut attendre? Un programme, il y a frère Patrice pour la bande de Gogno sur Balandi. Oui, d'abord, on a fait merci pour l'occasion de Samelingai. En tout cas, frère Papi, comme émission OET. Merci. Comme maté. Et puis, ça, là, quand on voyager, le cas de l'émission, parce que l'émission, vraiment, donc, esunga bato belé. Au moins, ma kamna wuto loba baton susu banda lelo azupe guwa ya koyeba ke nzamba zali. Parfois, ngami sala mabe, a moment été na komi sala mabe te nzamba zali. Émission eza kitoko esunga abato belé bazolanda biso. Nzama pambulo mina ba mayele nyonso za nango et puis ya pambula chéri na yo. Pour quand même attiquer la côte maman bana pour que au préparer les lelo na bima pe couvre feza non quand oh bivo que de wapi vraiment kutala yo dago ya na fela ndako tali ba neve oui vraiment maman to ligi yo mingi hein mobile na yo très fidèle vraiment quand de tous années ko yo ba sango mabe
En tout cas, nzamba pambola bino mingi na ndako. Et puis pour na biso musala ese telemi déjà ba répétition ici bandi po tozaki d'abord na problème ya confinement mais c'est que la moi espace ezotikala bisala no c'est zongeli o bazana posa ya ba kokotsa ba invitation bokoti parce que to bandi déjà ko bima pour na kosala musala nzambe comme d'habitude. Nakoloba mingi pona conseil pona mboka na biso d'abord tozwi ngolu ya komona ke nzamba pesi biso président oyaza mwana na nzambe o mutuna mutayaka na oyaye kobanda kasavu ba yaki na bilembo na ye mutuna muto libiteke ya leki bango nyonso non ya ye na oyaye oto sepela après ye pe to ko sepela o akoyana oyaye mais na ye vraiment particularité oya ko tia nzambe na première position na makambo nyonso tozo sala vraiment to kumisi nzambe et les bons délits na ngai za que to bunda mingi na mboka na biso na maladie ya toza na maladie mo ya finissage na mboka na biso makambo ebandaka bien mais na suka pas trop balela ici là kama B mais cette fois-ci soyez vraiment conscient c'est quoi ya biso nyonso moni libondeli na nga mikolo nazo bondele panza no ba Seigneur est-ce que la Congo poete ba congolais po abonga na vie na ye fo kaka a immigrer soka ke libanda nde abongi azongia te c'est vrai ezana ba oyo ko bonga na bango ezana poto akoya pe wa nono fazonga kuna mais congolais nyo sako kende libanda te po abonga nzamba sunga ke mboka na biso kende liboso à travers yo ozolanda ngai sala musala no malamu tikino na suka nzamba kufuta yo ngonge koki po etomona loboko na nzambe na kati na mboka na biso ba konzinyoso mutono saza na poste moko azoko occupé poste mo na kati na mboka sala musala to komati na suka et que vous allez bien même na miso na nzambe voilà je crois message na kopesa pe na bana na nzambe bo sala attention muto ozolanda na sima zala sûr que azana eloko nzambe soki te okota na train oyo mutu esi ebeba kokota te na train oyo te noko mutaza kuna noko nde mutazo conduire machine oyo boke sala accident beaucoup fi famille mobimba alors église ezana oazo tambusa ngo eza Yesu Kristo pona place ozo sambela po mikolo ma be tala nde tozo kende basine bandi ko monisa ma déjà tozo zonga so simate to keneka liboso nzama pambola bino batoza na poto kuna na poto bino bokenda nzamba batela bino ndenga batelaki Moïse na ndako ya Pharaon nebi bokomi na kobanga banga tozonga tofanda wa non bocha nzambe liboso na mboko na boko dominer bomoni Moïse aboko maka na ndako ya ennemi Pharaon ayebete ke ona zo boko la oyo lobinde okoma mutu munene Joseph pendenge moko boza lokola ba Joseph boza lokola ba Moïse c'est tout bino ba congolais nzamba batela bino place bozali merci Patrice. Moi ça me fait plaisir. On va peut-être conclure tout à l'heure avec une très belle chanson, mais j'aimerais aussi lancer un message à tous nos téléspectateurs, surtout les invités, ne vous en faites pas. Le dimanche prochain, nous allons revenir sur ce plateau avec tous les éléments, c'est-à-dire vous allez découvrir la rubrique au garder pour l'émission, vous allez découvrir comment est-ce que remarque, suggestion, vous avez toujours demandé à ce que nous puissions aussi laisser l'invité s'exprimer. Ça, c'est pris en compte. Et le dimanche prochain, comme vous l'avez remarqué, on a changé déjà de générique, le plateau, le dimanche prochain. Petit à petit, vous commencerez à découvrir ce que nous ajoutons. Merci à Kadis Mbouyi, merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à Trésor Banzaï Lunga, merci à Ted Tendai, bonjour et bon dimanche à toi. Et un grand merci comme ça à Jano Binano qui nous a suivis avec beaucoup d'attention. Clin d'œil spécial à Manon Samela, Jackson Boliko. On va clôturer. Moutouma a des questions à l'objet. Ce qui n'est pas si pasteur escalier, moi, j'ai mon onaye pour yemba l'église nae. Ça va, ça va. Bon, ce qui est l'église, non qui n'est pas na yete, mais nazo qui n'est pas na bandimi au bazakuna. Aujourd'hui nos cachets. Te, nga nazo qui n'est pas na yemba kuna. Caché aux oitotés, pas pasteur escalier. Musala no se va pambulaka. Ako pesa. Pour permettre le transport, bandeko qui beta musique. Mais oui. Il y a pasteur escalier. Abenga pona que yema nanda kuna ite mais l'église. Madame pasteur nan.
Mais na ke pona bimisa bato bazokufa kuna. Yo dumbo muto ke sala rébellion l'église. Non, rébellion te. Na ke bato ndabo tamba ko mona nga ba kosepela na te bango so maloba ya solo. Mbala mo si place bango batika na ba qu'est-ce que c'est. So ope bazana courage batuni pasteur me makambo sala yango pa patisa yembiti. Ba otuna ye. Et puis l'église bati ko benga ngati. Ah. Wana yo meki na okaka me pasteur escalier ya benga ngati. Abenga ngati. Avec mutu wana en tout cas ndenge nzamba cha katikati na ye. En tout cas, à quoi bon me le commoter. Bisous tout ça parmi, bas serviteur oyo, to marche à gauche à droite, il faut que nous tout droit. Nous allons nous lever. Bonjour et bon dimanche à Lisette et Glory, Baketimina, Charlie Mbamba. Bon dimanche à ma maman chérie, maman Rose, maman Boma, je t'aime bien. Bisous et bon dimanche à toi. Ngali ngai to clôturer na sebe na pasteur escalier. Comme daki émission nationale bosonga na to megana obina pe papa wana to mego. Obina fait. Tout mekawa, les longana yoawa, escalier. Mais, avant de clôturer, j'aimerais dire un grand merci à toute la grande équipe. Et bien, Zoba, Zoba, Sala, Zoba, Moko. Mutsuada Zoba, Opera Zoba. Oui, Bakokani. Maële, na Maële, Basala Pe Maële. Maële, oui. Maële, on a un sali plateau. Merci à Dax, merci à Junior, merci à Michel Mombongo, merci à Bob Fouka, toute la grande équipe, hein, je vous dis sincèrement un grand merci à tous les caméramans et surtout aussi, une fois de plus, bon anniversaire à Nel Kabafosset, à Doyoué, Simsesele, vous tous qui nous avez suivis, Libanda Mboka, je vous dis sincèrement un grand merci. Tous les Chinois, je vous aime, passez des bons moments. Dax, on va se séparer avec le frère Patrice. Moi, je vous dis merci. Il y a tellement de messages aujourd'hui. Oui. Malheureusement, on ne sait pas lire tous les messages. J'espère que, petit à petit, tu vas message. Obrigado, obrigado. Deus vous abençoe. Tu as fallu portugais? Ah, ben, tu n'auras question, moi, et puis jingle. Jingle. On est bien en terre. Coco Jambo. Chef coutumier. Te daka komo ma valo yeba qu'est-ce que ma valo za chef coutumier. Et daka komo na tout na rapeka. Wana yebite. Yeb sanga zanan. Dépité. Et banganda. J'aime bien. Frère Patrice, oui. Rapidement, et ça on nini et la rope héros qui est en église, ou qui dit ma colo, les qui ne défend moi bar, moi boy, ça peut arriver aussi. Ouais. Hein? So il me dit bon moi beta na nganda wana il y a frère Kofi, ton frère Jossa, oye ba pe wana da frère Kofi, wana Ferré, wana Fali. Bon, surtout que t'as qui na Zarana bateau, to tambola. Mais aujourd'hui la même musique. Mais bateau il n'engage pas bateau to selon la bango. Mais il là tu tambala mo quand même. Attends un taxi. Oh mais manga wapi. Ou bien la TV auto zappé. Té, qu'est-ce que yeba au frère. Oui, na télé au comme na bateau bazo biyemba bazali na télé. Au monde déjà frère. Allez, moi je vous dis merci, j'ai dit un grand merci à toute la grande équipe. Je vous retrouve le dimanche prochain. Dax, Michel, c'est le même en mode playback. Plusieurs projets de développement sont à l'actif du député national élu de la ville de Bukavu, Didier Okito Lutundula, pour cette année 2020. Proche de ses électeurs, le vice-ministre de l'économie nationale a porté sa contribution dans plusieurs domaines de la vie. Dans le domaine de la santé, alors que le monde fait face à la pandémie à Covid-19, Didier Okito, à travers la fondation DOL, a procédé à la distribution de 15 000 cache-nez aux habitants de la ville de Bukavu pour leur permettre de se protéger contre le coronavirus. Il a également organisé plusieurs séances de sensibilisation contre cette pandémie. Des outils aratoires ont été distribués aux habitants dans le 56 avenue et des séances d'évacuation des déchets ont été organisées dans différents marchés de Bukavu. Dans le domaine social, la fondation Didier Okito a apporté son assistance aux victimes de plusieurs cas d'incendie enregistrés dans la ville de Bukavu. Ces de Nyamugo et de Founou n'ont pas été oubliés. Au chapitre des infrastructures, le pont Wesha reliant la commune de Bagira à celle de Kadutu a été construit. À cela s'ajoute le pont Rukumbuka reliant Igoki à Nyamiera, le pont reliant l'avenue Tchaï et l'avenue Igoki, ainsi que le pont reliant le camp Bien-Aimé à Essence Major Vangou. L'escalier de l'avenue de l'hôpital général a été également construit.
Didier Okito a également apporté sa contribution dans la lutte contre l'insécurité à Bukavu avec l'installation de projecteurs solaires dans plusieurs coins de Moungu et de Nyamugo, quartier théâtre de l'insécurité, pour permettre à la population d'avoir accès à l'eau potable. Le vice-ministre de l'économie nationale et patron de la fondation Okito a également construit des bornes fontaines à Kalingira, dans la commune de Bagira. La belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Didier Okito a apporté une fois de plus sa pierre dans le développement de la province du Sud Kivu.